Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Buyukite, bukuyoka kaka. Kinshasa na biso, kin eleki partout. KNB, Kinshasa na biso, kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino, pardon. Jima sala yolo karatarate. Ya on a bien gayo. Jima mukende. Oumela. KNB, kin eleki partout. Rien à dire, toi on a terre envié, parce que kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bisoubai bana kin ke bana jako zape so kuta nango KNB Telema qui chasse eleki partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kinshasa na biso. Bon début de la semaine à Valentino, c'est un magazine Kinshasa na biso où ils ont les matés pour informer Bino toujours davantage. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki lelo na palais de justice pour rendre hommage na fait Raphaël Yani Ovungu, juge président et à procès 100 jours. Juge Raphaël Yani Ovungu azwaki lundi 20 juillet 2020 oyoba hommage à la nation congolaise pendant audience solennelle organisée na cour d'appel ya Kinshasa Gombe na palais de justice et sika depuis mortel na ye ezalaki exposé pona ba dernier hommage. Audience yango ndenge ba formalité judiciaire ezali ko exiger ezali une occasion pona cour d'appel ya Kinshasa Gombe ya ko prendre acte ya décès na ye oyo azalaki 2 fois président na ba audience publique ya Vital Kamerhe et consort na tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe siégeant en chambre foraine na prison centrale ya Makala na procès 100 jours. Au cours ya cérémonie yango tomonaki présence ya plusieurs personnalités ya mboka peu illustre disparu azalaki officiellement décoré conformément à la ordonnance du président de la République Félix Antoine Tshisekedi oyo et matisaki na rang ya chevalier na ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba pe azali nommé na titre posthume premier président ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe na nzela ya cérémonie oyo cour d'appel ya Kinshasa et pesiye serment statutaire paix et autoriser une inhumation na ye oyo ekosalema na nécropole entre ciel et terre. Akufaki liwa moko très étrange le 27 mai leki magistrat Raphaël Yani Ovungu aprestaki na ba différents pe cours et tribunaux ya mboka na biso avant ya kokoma na cour d'appel ya Kinshasa Gombe et Sikawapi azalaki remarqué na procès 100 jours a tiki simanaye veuve pe banami balé président de la République Yemoko ayaki personnellement pour na ko rendre ye ba dernier hommage en tant que premier citoyen ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Obamina kuna gari sakata bakendaki komona cardinal Fridolin Ambongo pour na masolo ya ba proposition ya loi sur réforme et la justice. Na cadre ya campagne na bango ya sensibilisation sur la proposition ya ba loi sur réforme et la justice, 2 députés nationaux Obamina kuna gari sakata ba initiateur ya 3 projets ya ba loi ba kutanaki dimanche 19 juillet dernier na cardinal Fridolin Ambongo. Ancien président de l'Assemblée nationale Obem Minaku a estimé que les à disposition mon côté na kati il y a 3 propositions ya ba loi oyo ezo violenter droit ya population. Tozali respectuer na population, tozali respectuer na ba oyo ba kokiko éclairer lanterne ya batunyon notamment cardinal. Toko échanger na ba magistrat pour baza les premiers concernés, pepo na reste na garantie bino que ils ont à disposition mon côté na 3 propositions ya ba loi oyo et violenter droit ya population. Ezali oyo Obeminaku alobaki na kobimana ye na audience yango. Na côté na ye Gari Sakata a affirmé que pays mon côté et se développaka sans réforme. Pe ba réforme yango e utaka na parlement. Initiative parlementaire
ezali na ordre constitutionnel biso tosali kaka oyo constitution esengi biso tosala. Découragement ezate toza na devoir ya ko poursuivre ba initiative sinon mboka e développaka na ba réforme ya nature nyonso. Wana ezalaki déclaration ya Gary Sakata. Pour un rappel, 3 propositions ya ba loi initiées na ba députés nationaux Aubin Minaku na Gary Sakata sur réforme ya justice et suscitaki ba vive tension au sein ya opinion publique, pena politique ya RDC, pe même international. Assemblée nationale a décidé que examen ya 3 propositions ya ba loi oyo na commission politique administrative et judiciaire PAJ na Mokuse P et renvoya qui na session ya septembre prochain ba examen ya loi yango. Lors de la réunion tenue week-end dernier, le ministre de l'EPST Willy Bakonga a déclaré que la reprise de Bakour est intervenir dans le lendemain et à lever à état d'urgence. Reprise ya Bakour na République démocratique du Congo et intervenir au lendemain et à lever à état d'urgence. Ezali oyo ministre ya enseignement primaire, secondaire, P technique et PST na Mokuse Willy Bakonga a déclaré qu'il lors ya réunion moko na ba partenaire technique et financier ya République démocratique du Congo week-end de l'Eki a affirmé que a transmettre qui plan d'action ya lutte contre Covid-19 ya ministère ya EPST na gouvernement. Na remercier Binopona ko participer activement na élaboration ya plan d'action ya lutte contre Covid-19 ya ministère ya EPST oyo na transmettre il y a quelques jours. Plan d'action oyo ezali ko a sortir ba besoin pour la réouverture ya ba école oyo eko salema au lendemain ya levé à état d'urgence annoncé pour le 21 juillet 2020 ndenge ministre Willy Bakonga alobaki. Na kokwa na ye reprise ya Bakour na République démocratique du Congo eko salema na manière échelonnée en entendant que ba paramètres nyonso ezala maîtriser na niveau ya riposte. Ministre Willy Bakonga a indiqué que ba finaliste bakozala le premier ya ko reprendre chemin ya école. Pour un rappel, ba école ezalaki fermée le 18 mars 2020 suite à état d'urgence oyo ezalaki décrété na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na ko faire face na pandémie ya Covid-19 et ko prendre fin le 21 juillet oyo sauf imprévu. Kinshasa et l'équipe partout. Comité laïque de coordination va marcher qui lobby 19 juillet pe bazala qui encadré na police et na point de chute na bango na échangeur ya limité. La police a renforcé qui dispositif na ye pembeni ya palais du peuple tango marche ya CLC et bandaki a tiaki ba barricade na entrée principale ya parlement plus d'un millier. Ya ba Congolais ba zwa qui part na marche contre désignation ya Ronsard Malonda na tête ya Seni. Ba manifestant ba bandaki na boulevard Triomphal na direction ya limité et Sikawapi ba chutaki précisément na échangeur. Police a encadré qui ba manifestant ba organisateur ba trouvaki compromis na police pour na ba chute na échangeur ya limité et non na explanade située en face ya stade de Marty ndenge ezalaki prévu. Initiative ya comité laïque ya coordination CLC na Mokuse, Lusha, Filimbi, na le Congolais debout, ezali 4e marche na espace ya moins d'un mois. Dernière marche ezalaki na date ya le 30 juillet dernier sur initiative ya Lamuka, ba milliers ya ba Congolais ba bimaki na nzela na ville ya Kinshasa na ba ville ebele ya République démocratique du Congo pour la même cause. Toko lika ke ba marche oyo nyonso e salemi oyo mingi pe bato mosusu ba kufi kaka na kati ya ba marche yango et ko trouver gain de cause pe ko aboutir na ba décision moko ya malamu pour na intérêt ya peuple congolais. Kinshasa et l'équipe partout. Attaque moko et salami na quartier Ngadi na Beni pe causé des morts na blessé moko. Quartier Ngadi situé na commune ya Rwenzori na Beni na province ya Nord Kivu ezalaki assiégé na butu ya dimanche 19 na lundi 20 juillet ya lelo na ba rebelle ougandais ya ADF.
D'après Jacob Dubachu, président de la jeunesse et quartier Oyo, Baseyon ba manifester présence na bango tard na butu ya dimanche na contrée Oyo. Pour na part na ye, bourgmestre ya commune Rwenzori, Alois Kanune, bilan ya attaque Oyo, ezali ya 2 morts na blessé moko, batu Oyo bakufi, ezali mwasi moko pe mobali moko. Abakisi que intervention ya ba forces armées ya République démocratique du Congo FARDC et permettait ko limiter ba dégâts. Suite na attaque Oyo, situation ezali tendue na Ngadi, ba jeune ba manifester contre même attaque meurtrière na région Oyo. Très en colère, ba barricade banzela ya quartier Ngadi pour na ko exprimer mécontentement na bango. To éviter ce qui tolo bandenge nini pour ba incursion et leki ba kondi ya sécurité bazo pesa suite moko favorable été. Entreprises, institutions publiques et privées, ONG, partis politiques, commerçants, sachez que la communication constitue le socle de l'émergence de vos activités, produits, services et marques. La communication ne s'improvise pas, mais les méthodes et les stratégies de la communication s'apprennent. La Mouture ASBL organise la session de formation spécialisée en communication des organisations en 2 mois. Premier niveau, communication 360 degrés, les relations publiques et relations presse. Deuxième niveau, marketing marchand, marketing politique, conception publicitaire et gestion d'agence conseil en communication. Venez apprendre les méthodes pratiques de la gestion de votre organisation avec les formateurs hautement qualifiés et expérimentés. Bakina va déplorer comportement ya batu oyo baliaka bamelaka na kombo ya batu. Reportage signé Miti Mafuta na Graciana Ndaka. Atako balobaka ke kala ingangu kala itekini kasi système oyo bato misusu bakoma nango lelo soki aza na besoin ya iloko il faut nanu abeta lisolo ya bato misusu na ndenge ya mabe po ba servir ye iloko ya kolia comportement oyo esepesaki bakinwa te boyoka bango. Oui, bon, par rapport à comportement là, ils allaient dans malamu te parce que bato o baza bongo baza d'origine tokolo baba ba fainéant. Pour naie ami lukela ko lukate fois que nego kosa mabe et na sima ya komwa mutu pour na bakabela e wana ezali ba comportement moko boye vraiment société faut éthique. Bon, comme conseil na opesa jeune mobali papa moi sito mutunyo surtout soki olingi o luka vie faut e ba luka vie et non que okina ko kosara mabe na sima ya bato pamba te même na Bible pekisi yango Bible lobi fo oluka olia na propre sueur na eno okene na sima ya mutu okosa likambu po te yo ko bakabela yo donc ba jeune o bazana ba comportement bongo fo baye ba kotika po te ba bongisa vie na bango ekene liboso pamba te biloko wana iportera ba malchance mususu na vie ya on to mona ka bandeko mususu ozoluka mais ozokoka kozwa te pona nini pamba te osalaki mabe moko boye pona yo ozwa pona epesa yo avantage or que nzambe alingi bongo te donc na ba jeune wana to bato basala bongo fo batika ba comportement wana eza mabe Bible pekisi yango bato soki oikepa muninga lobi mama na yo kotala yo po salisanga okela na koma moto mususu te kwa comme le kola avocat du diable na place wana bato ya ndenge wana modèle wana ba changer batika wato benga ba mukala na sima moto ozolia na sima moto eza ndoki eza esprit mabe na parti ya lelo batika likambo wana o bazo yaka na sima baninga pona nga na aloba boye bato bongo bato mabe ezate keso oye pa mutu wa kabela yo il faut bandoloba mabe ya baninga wana pesa na ko donc ekabola bato wana eza esprit ya okabola bato na aloba na bato wana boye batika biloko wana batika osala makambo wana eza bien te soko ye pa mutu akabela yo donc bomesane déjà soko ye pa na ya kabela yo tika koloba mabe ya mutu yelaka oyo yo yeli c'est tout oyo na kolobisa bango ya ngwana conseil na apesa bango ezaka ke batika comportement eza bien te so ye pa mutu akabela yo kende kaka akabela yo tika baje yawo donc ya kochola batu baninga mususu opesa bokabwani na vie ndeko yo mto mesana koliaka na sima ya kombo ya batu botika ba comportement wana po soki yo po yoki ke batongi kombo na yo epa ya mutu moko boye ekosala yo bien te donc oyo lingi basala yo te ekosala yango pe muninga te. Kinshasa et l'équipe partout.
bato mingi balobaka mibali batondaka te toyebaka te soki elakisaka nini. Réponse na micro ya Miti Mafuta na Dorsiana Nzeba. toyokaka bamama mingi bakoma kolobaki mibali batondaka te na yango totunaki na bapapa baexplike biso mpona nini basi mingi balobaka ke mibali batondaka te. Expression wana elakisaka nini vraiment? Donc mibali batondaka te puisque mibali ndenge nzambe asala bango donc eza kaka volonté na bango te mais eza naloba si parfait cause ala volonté ya nzambe puisque depuis même na jeunesse soki totangi mobali vraiment ndenge atosa oyo nzambe atinda ete à partir cela aekarata ye yango omonaki mobali akolinga mwasi lelo loba boyi ye. Donc mobali alingaka mwasi mpenza na motema mpenza ya bien te alingaka ye tantôt alingi ayebika nzoto posa ayebika nzoto na ye après atiki ye. C'est pour cela biso mibali tozalaka na motema kaka ya likolo mais eza mpe na mibali mosusu akolinga mwasi na ye alingi ye donc na kata motema na ye alingi pour du bon. Mosusu mpe balingaka kaka boye ya mama ya kaka tofanda bakofanda kaka kofanda mais quelque temps omoni mpe abandi donc kolukela bango makambo bongo ti après atiki ye. Donc mobali atondaka mpenza posa te. Ok, merci mingi mpona kopesaka parole. Eloko balobaka ke mibali batondaka te. Oui, tokotonda te pourquoi ndenge tozovivre boye yaya soko bandi na mouvement ya komela masanga ekopesa yo basentima moko boye ya misike yake na se ya drink wana obanda osala bamakambo mosusu ozomikomprendre te ndenge toza boye tozosala babulo tobandi na baparkinga bayaka kotekela biso banzete ya mabe ya buko ozokomprendre papa journaliste bayaka kotekela biso banzete ya mabe makasi bautilisaka kopale moko boye bakoya na 500 francs soki omeli biloko wana komi na palais boye soki omoni mwana mwasi boye oyokutaka posel moyen otonda ye ozala te pourkoi basiani garçon ebele bazoekise bukoko bamaison ebele bazotekela biso baendisa wana ezalaka oyo mutu ya rouge oyo mutu ya ngoi bamiku wana ezopesa bato basentima ebele ya ndako terme wana ezali bamplaka yango me batondaka te na sens moko vulgaire ke soi-disant mobali atatondaka te ezali tobiki yango ezali orgueil spirituel na incrédulité oyo ezalaka epai ya mibali eza na niveau ya motu depuis na bible bayaki na mwasi moko boye asalaki adultère baye na ye me batiki mobali soki asali ekomi afali balapide ye. Alors soki comme mobali azalaka incrédule epuis aza na orgueil spirituel kolinga toujours kodemontre ke azali 100% supérieur epai ya mwasi. C'est pourquoi orgueil wana etikala na motu même si mwasi a commettre erreur mais par amour pour encadrer l'erreur ya mwasi na yo pour encourager kolakisa ye pourvu ke améliorer mpe ase perfectionner. Mais comme orgueil wana ezalaka epai ya mobali oyo aussi tozali non converti ne akolinga asala soit adultère ou aussi asala polygamie mais donc orgueil spirituel na incrédulité ezalaka epai ya mobali nde esalaka balobaka atondaka te. C'est un peu dans sens wana soki mobali aza incrédulité mwasi asala erreur akolimbisa ye se mobali mpe aza orgueil te ate asala erreur epai ya mwasi na ye akosimilie akosenga mwasi na ye bolimbisi pourvu ke oleke alukaka yere pour ke ye atondaka te même si mwasi aza na bafaiblesse sexuelle mais lorsque mobali aza na bolingo fidele epai ya mwasi na ye akoremonte pourvu ke akoma na niveau. Donc c'est un peu ça orgueil spirituel na incrédulité ezalaka epai ya mibali. C'est un peu ça depuis na bible bamemi mwasi asali comme mibali batiki ye. C'est un peu ça. Nzoka nde expression wana ya mibali batondaka te elakisaka infidélité ya mobali mais esengeli na biso toyebake kolinga basi ebele ezali na ntina te okoki koya kozwa maladi pamba. Bino mpe bamama bosalaka makambo oyo bapapa balingi mpo balingaka libanda te. Kinshasa eleki partout. Moi, je suis là pour vous faire réussir, pour vous motiver à réussir et pour découvrir meilleure version et personnalité Nabino. C'est qui un coach?
Un coach est un entraîneur. Un coach, c'est quelqu'un qui s'occupe de ton image. Tout le vérité. Est-ce que, par exemple, la République démocratique du Congo, Tozaka a besoin de mettre un politicien? Mon frère Bonheur n'a pas dépendre de yo moko. Muto ayem sako ke bonheur na yo bakanga yango na bakoko na yo na banoko na yo lokuta yo lingi mwana linga mbongo te yo lingi mwana yeba ndeni ko fructifier mbongo te mais après lingi azala riche c'est contradictoire longa d'abord na mutu na oke non qui c'est mbongo ya laka natangi lobby na ba réseaux sociaux un gars qui dit à lobby oh mais finalement il y a des filles qui ont 4 à 5 mecs au ba gérera bango momo mais na compte na bango ta $10 ezate abi yo bolingo ngo epa na ezala ngo gratuité le mois d'abord na mutu na oke non pour bonga il faut que simbe pas Mama Songolo. Je suis à l'antenne désormais chaque jour à 21h heure il y a République démocratique du Congo pour na couper Sabino Basséan chez coaching acteur principal il y a programme oh ce n'est pas moi acteur principal il y a programme oh Ezayo eza coaching na lingala nana ezalate ezaba biloko moko oyo ninge côté na ninge zoyela mutana ozela ngote monsieur Koti. C'était moi votre frère Jimmy Mukendi Chimanga le coach et je suis là juste pour vous booster. Belé ba maltraitaka ba parents na bango sous prétexte que baza bandoki reportage ya Miti Mafuta na Graciana Ndaka. Tokoma komona bana mingi bakoma konyokola ba parents na bango soki kaka na église bayebisi bango ke ba parents baza na kindoki bana bakolinga lisusu ko sentir ba parents te bakokoma na négligence envers ba parents na bango. Tokitaki na terrain ko tuna na population est-ce que c'est normal bana ba maltraiter ba parents pour baza na kindoki? Ezalo moko ya kokamwa parce que eza moi passe surtout l'église pe baza hauteur ya ba makambo wana mingi po moboti aboti yo et okomi mokolo et puis lelo bengi ndoki eza vraiment passe po soka zaki peut-être ndoki peut-être olingo koma pe na âge yo comité eza vraiment conseil ya ko conseiller vraiment bana et puis bandeko bayebaki moboti faut ko pesa respect et puis qu'on peut se valeur nae parce que yo pe moi na kokoma pe bra moboti donc oyo sali moninga yango peka ekozongela yo donc en tout cas eza par rapport mingi so total mingi na base nango eza membre ba église surtout peut-être et pesa ka ba confusion wana ya kokabola surtout ba famille mais na pesa bango conseil maman ata komi mokolo azaka maman. Donc il faut que vous alliez parce que yo pe okozalaka jeune te okoma pe ka mokolo donc oyo sali nde yango yo pe kolona yo pe kobuka donc faut baye ba lolenge nini ba kofanda na ba maman vraiment donc conseil na ngai ngona mwana faut abanga na Noël boso papa na maman parce que nzamba mwana na raté obi to sa papa na maman pour mikolo umela mingi na mokili bon o to ko mona oyo eza entourage des obébisa ba foyer et bébisa bateau comportement pour moi na ko manquer papa te que soit papa ko za ndoki que soit maman ko za ndoki yango te oti nanga na manquer papa to maman nanga ba ba comportement misu ba ko zo passer libanda nde bazwa ko biongo tina kati ya banda ko na bango pour en plus moboti o boti mwana na ye ako tinda ete ake ko sala mabe so ko tine pesa mo kete eza penza dignité pour na ngai ina za bo tina comme na ajo na se ko manquer papa te ça na tika ko matete mutu moko te na famille na bien na réputation tina ko libo na ko libila malam ba entourage nzaki nango ezaki ya malam po na zaki encadrer na basala nzambe mais puisque moi pe basala nzambe pe musu pe ba bomisa ba foya bato waza ndoki wani eza malamu te ko poteza pena malamu penza te eza mabe mwana akoki ko finga papa te batika eza pena malamu te po soki ofinga papa ofinga so ti mama eza pena malamu te pe mikono eza mingi te na mokilo ya seo nzamba akeli biso eza pena malamu te mingi omona bapara balingi koabandone bana na bango mingi moni mwana azozanga lipa mwana azozanga eloko oyo ekozala keno ezalisa ye respect na bamama yango wana omoni kete mwana moke ntango akomi kobima deja akomi koyeba kolinga mibali ntango amoni azosouffrir na ndako akozala na respect devant bapara na ye te mpo bapesaka ye eloko te mais ntango oyo ezaki te yo mitie sérieux na bana yo oyebi koédike bango bien
akotikala komanke ata mokolo moko te. Bon, mpo na ngai nayebi ke mama oyo aboti nga na papa oyo aboti nga soki mama azalaka ndoki mbele abomi ngai na lobimo na ye nde nazalaki na nzemi oyo yanga mbele abomi nga jamais papa na ngai na mama na ngai bakozala bandoki te ntina age oyo ngai naza mama na ngai na papa na ngai nde bato babokoli nga mpo na koma age oyo nabala naza na mwasi na ndako nga mpe nabotaka bana lokola papa aboti nga na mama aboti nga bo bana wana bazalaka bana ya malédiction na vie na bango eloko tosenga bandeko na biso ezaka non il faut kozala na respect na papa na mama mpo papa na mama soki bazala te mele yo kozalaka na mokili te. Papa na maman bango nde baza banzambe ya se eza te lokola baparents na yo baza na kindoki nde okota na négligence envers bango po soki balingaki yo te me maman alingaki te asupporte yo 9 mois na libumu po lelo okoma mutu munene eza à travers ya baparents na yo. Donc bino pe bana oyo bosalaka bongo botika papa na maman bango nde banzambe ya se ko négliger baparents eza malamu te. Kinshasa eleki partout. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kinshasa na biso. Tokomi na suka édition ya mokolo eloko ebake esimbamaki na miti mafuta oyo azalaki nsima ya caméra na temps certain na réalisation mpe na coordination ya Jimmy Mukendi kasi bobosana te kosabone massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso. Kinshasa oyo eleki partout. Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino